goga patali pena kilelo za Francis Diba za succès l'internet atel pena kilelo boya on mona avec que non il faut actualité za la dadi mola ape inaperçu Francis Diba ya fungola motema pona Kisinjora te yekuta apostaki ouais apostaki mena hypocrisie on a hypocrisie ndeni o ACP la rite oza ngazo balabino bino bokepoto ngala poste la rabino Francis Diba ya fungola motema dadi mola bo dadi mola yepa postaki Kisinjora alingi kute ba jona ke alingo sango ndeni zo ba makasi OK soki penda Venjora komi porte-parole héritier du roi. Oh, ba Francis Diba ya. Ba dadi mola bango na soto bossa na bango. Au mona teke Sankara obo ma 20 tonnes. Yosko za mwana 20 tonnes o 20 tonnes apesio makambo esenga ifo meme mikilipo kofiolo mide akwe ya jibe akwe ya fali akwe ya. Ekelo marobot. Déjà bina carrément bina ba betaki ba ne totali ba. Et puis so okena Venzora. So okena ye ba combattant ba hotel mela po finga ba combattant héritier za besoin makambo wana ba polémique wana tout azana besoin nango a mo budé de Kofi mais pototé na benga Kisinjora pototé fali poupa amema Kisinjora pototé Jibem Piana amema ye pototé ba kumisa ba zo ba meme poto donc chez Zati est-ce que dans mutu moko te na minute oyo pasteur de Nile sa bet internet Venzora za ken Piana makasi internet Venzora za ozomona donc ala indispensable bado actualité tout ezole kayaza Obi ke likambo yo Kisinjora na la team wata ezana batebele bazana ketu nango normalement ba dadi mola ba sepeli bango na niveau moko ko sakana ndenge nini Kisinjora ke poto bango butege bango mona pelo o Kisinjora salite héritier tali intérêt na par rapport à actualité na tourner na Europe soit Kena Venzora ça marketing makasi koleka bango puis par rapport à peso dadi mola Francis Diba ya bana peso moko te na Venzora omoni succès oyo héritier sala lelo hein yekuta sali succès mo retardé moi muke par rapport à Fali bimisi droit chemin mais c'est le carton incroyable par rapport à internet dadi la pesarate par rapport à internet nani Francis Diba alanda maka moi mukie alanda maka moi succès wana weza ke il faut que dadi Francis Diba ya kangi internet il n'a jamais eu ce temps là non bakali batika ko comparer héritier na Fali et loko wana tabo matibo kiti je le répéterai botika héritier dans le début à carrière na ye abeti kutata Cameroun te Kenya te héritier obeta le seul pays abeti za Côte d'Ivoire tabeta Angola par rapport à batuka ka ndenge bazolo bela makambo ya voyage ya Kisinjora comme si bat bazolo ba soki héritier memie poto eza po alagisa moi qui tembe na yo na pas Fali poupa oh boy bino cheka Fali non bato batangi mingi Fali ba chrétien pleinement mon pao soki tobi Kisinjora c'est mon pao sans oublier aussi Jibem Piana cette année tu sais Léo ana nzembo moko 59 nino 35 000 vies depuis bima mais asali et puis depuis bima beti ba 1 mois et demi 35 000 vies mais émission moko 59 000 vies de émission na yo seleyo eza likolo ya banzembo na yo on a polémique que on la promotion makasi na banzembo et pas fallu on Kisinjora ndenga travailler il a eu combien de temps droit chemin kaki vide na honte mais ne bandeli wana pesa makambo ben oui na bandeli you know bien album ka moko ya liboso droit chemin olingi ba memo na ba poto nyonso tout bongo pa wate zani album peka moko te wata na bien zela na bien
bien yo kasi ndenge nanyo ndenge wata gaza ba Francis Dibaya ba onye sotina ba dadi mola gaze 20 heures bon bon na yebi na nga pété pour ba wata on peut aroma na moi ba jomo bo mais après ça 20 heures à respect et belé oyite abiseng wanga solo wanga seni akolo bake héritage sala makambo musicien monté à 5e génération asala pendant que fali azawana faire azawana tan niveau ya kimutema mabe ba yayo ba azwate na vie ba sa ba solo wanga yemo ba na 5e génération ayebe mama loba tan tabuzoba eza kozanga succès mutesala rabino bandeko nanga lelo ba porter par Mosaka par exemple a kanga internet ba tambo a kanga internet donc au moment que kokende na peut-être États-Unis ba mema ke pas JB c'était par rapport à ce travail le fruit wana on avait que était soki na minute Mosaka ki États-Unis na zana makambo ezongelanga ba musicien ba vivant na actualité héritier watana ba bimisi miange mi démon oyo e beti fara na tokosi bandino ko beta apprendre et miange mi démon ko ressaisir et puis zupe place ozomona mais c'est pas de la même c'est pas de la même façon bandeko modèle ba linga ba tiel héritier côté wana eloke bo maraba leader na biso ya Congo yango wana Mosaka pesaka ouais Mosaka Sankara Dekuta par exemple apesaka na internet mola na Dibaya ba pesate internet emela bango ba pesarate baza na centre d'information te on avait que naza na besoin d'actualité mais bato ba pesa nga actualité te a ba pesa actualité te dadi mola a pesa actualité te baza trop simple pour la musique. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce net moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission Nabino Bolingaraming. Et donc, on est sur www.idéologie.tv avec David Wembe, Nazo Pesara, Maramounenge Zalara, pour Neb Sarabino, toutes les choses qui se passent ici à Angola. Et c'est un David Wembe, la Sarabino, Nabete la Rabino, Bamasolango, Nengenini, et c'est pas Saranamboga. Oyo. Merci beaucoup à toi, mon boss, à moi, pile le top déj. Zalara na David Wembe, Rosala bien, Coco Maleka prêtre. Coco Maleka prêtre. Vekota le Kamba David Wembe et Rosala bien, Paulo dos Santos les guerriers. Merci na Maramounioso. Na Lingarabino Natina, FCC Mobimba, Ben Wille Gabonais, Bodrik Matadi, Mokonza Kassena, pourquoi pas na Trésor Luyunula, Palaka Levanta, FCC Mobimba, Docteur FCC, Bozala David Wembe et Kosala bien. Donc l'actualité nous oblige à beta lisolo ya hérité Watanabe, ndenge nini amemi Kisunjora na poto. Bato bazolo ba moi trop eloko nini oyo esali hérité Watanabe amema Kisunjora na poto. Biso tema tozaka na Luanda, toluki pe to tsama yele sirango, to lubilango nanu. Ba raison nini o esali hérité amema Kisunjora na poto. Po Kisunjora raté poto na batebela. Abana kopongo banakala. Bon, gogal moto na tembe, temaza moto na tembe. Asali ka ba plaisir. Mais est-ce que Kisunjora mérité poto na la team? Point. To solango na les jeunes nondi. Les jeunes nondi Mobutu. Les jeunes nondi. David Wembe. Mobutu. Nani amena bengo président. Oza Mobutu. Ya solo David Wembe vitesse. Solo balabala. Tozali. Tala kaka. Niveau TV. Yeyo. Non niveau ni santé. Non, c'est bon au monati nazala nga inter. Rovimara, c'est rovimara. Nazo comprendre terre. On doit lingio lune lingio ou comment? Nzambe so atie bénédiction. Nzambe teza bénédiction Nzambe. Alhamdulillah. D'un côté tout, alhamdulillah. On est le béni, tu as malembe nondi. Nela linga mambote.
Merci Seigneur, merci Seigneur. Pilelo, alhamdulillah. Le coup me fait répandre Zambé, pas mon qualité. Le coup vraiment en tout cas, banderonanga, toujours ça succès, toujours yebana, tout ça, Tokyo Lukanda Wangangate, basukoli biso pete, bakoti biso na sama kolote, David R tout. Tant de tourner R pour la nuit dans une église. On s'en prend. Donc R tout, Allahu Akbar, Allahu Akbar, to comme ça ensemble pour la nuit. Yenne mutu a créé biso to ba créature naie, donc il faut normalement tout senga succès pa naie, il faut normalement tout le makambuka ka pa naie pas mutamukilité. Il faut tout senga succès pa ya nzambe bino batu bo sala ka moi ba biloko wana. Nazana ba dossier na bino kala mingi te na masola balabala boyo kanga. Kala mingi te na ngoloba. Bazo luka succès partout. Ebi nga lelo mutu mo solo linanga. Abi singa monde na bino za mambo ebele ba okende pe kutu je crois le 29 en Turquie pour na héritier Watanabe. Abi singa monde na bino za mambo ebele ba masa na bino ebele ba koma ba pédé quoi. Ba musu pe da homosexuel donc cop na yezo senga il faut ba lia ra na sima. Pour na zo succès tel niveau ya zobaité ba mettre Luanda. Surtout ba mettre même na poto ba mettre belé ba komi kolia bango na siba osomona ba imase belé même ba masa so ba manager ba se belé ba komolia bango na siba na kata Luanda ba dossier na ba tindele nga liste ya ba manager na ba DJ oyo ba tu se ba otimikili ba ye bazolia bango liste na yo po bien ba na sala ngo alatanga. Donc c'est un peu ça, mais rien à voir. Dans l'introduction, dans l'introduction, Sabino qui est dans quatre famille qui bombi. Tout ça un jeune ingénieur, donc on a 10 jobs qui bombi à Otikobima. Ingénieur en tout cas, félicitations na maman Nabiso Marceline Store et puis na papa Oscar Leta, le plus grand comptable au Tozarane na Katia Angola, awa papa Oscar Leta et puis maman Micheline Store, c'est la fierté à famille. 10 jobs Kimbombe, ingénieur 10 jobs Kimbombe, en tout cas félicitations na yo. Na dit que tout ça la marambe belé ensemble, donc c'est un peu ça. Donc voilà. Actualité est Fanny na makambu ya Kisinjora. Ouais. To Fanny bo. Venzora. Malamoro. Azara mosi to. ala détente na télévision la mobali na maramuso la mais na yo ka répondra comme appelle lesbienne bon na yo kaki na yo ka alzwa pe ba momi bani yango ta musu ba benga ke Venzora mais na yebi personnellement na yebi bon na yebi kazara na mobali na parler bon mon kilo pesa ndengwa na to mona basi baza mwasi libala mais asa bon voilà bon ndenga mabe te Venzora jumso okuta na ngai donc ngate mutu na yo kakike ozara pe na ba to attiser yo pete to o ka to yo kaka voilà refrain na kati ya Paris wana ozoza zala na Venzora to na Sernjora Ermo ba benga Venzora ermo Kisinjora donc c'est compliqué voilà nondi to fandi kaka boye mais to lo belande Venzora po Venzora nde to yebi to lo belande Venzora tenga ngana to lo bela Kisinjora kasi yo na Venzora Kisinjora star américain lo bela Kisinjora nondi actualité e fandi na Kisinjora to fandi kaka boye akimikili selon Yonan de fait kak non ke Kisinjora akimikili bon en fait et pendant la sepeli nango makasi en tout cas un grand merci na Gogan Mikolo Babenga El Diablo 007 na yoka moi ba nungu mais to solango kana kata émission na yoka bongo donc et ça lit bien ça fait beaucoup de temps Kisinjora luka poto alukango na banzela tout akende pas fali mabe azonge pas kofi mabe akende zonga Kisinjora na comprendre stratégie mo azara sora moni musicien mo azana impact na tawana a s'accrocher na ye parce que liste tant ya mikile robima nefis kata diembela mais ça lit bien faut qu'on reconnaître mutu valeur wana moni tant mutu zo sa makambo malamu
faut reconnaître kaye ba fruit et sengaka imona na bongo osoma tango travailler au travailler et que musala ezo futa faut ba retomber to monango ya lo musicien obimisi album ezo bete za na succès moke ba voyage te eza sens morote ata Côte d'Ivoire ezate ba contre zate ou asata Brazza pambe zate musala na bino robetaka ba Goma ba Matadi ba misie belé na Congo ba ndengwala bolo bima libanda te yango zomona ke tondima ba album na bino te donc Kisinzora normalement na nyoso tout o asali par rapport ya musala na ya management elle a mérité okende poto félicitations na Gogan so zoloba ka Kisinzora a mérité poto a mérité kende poto na musala nini o ya sali seno yo oyo mo na pembe na Goga Kisinzora bon pembe obi ke likambo yo Kisinzora na la team wata ezana batebele bazana ketu nango normalement ba dadi mola ba sepelite bango na niveau moko ko sakana ndenge nini Kisinzora ke poto bango butege bango mona pelo o Kisinzora salite ngala yebi ke ba dadi mola neti dadi mola sepelite déjà ba mo ba guerre ba mésentendu moko bon aloka poto tina niveau Luanda watika lagawa ngai te Francis Dibaiza batunia famille balia mbongo ba pesa mbongo te merci magaka ngana yebi ke azaka na posa poto ngana yebi ke vena nga Adolphe Muteba chela muna pesa Francis Dibaiza mbongo mikili na yebi yango mais mbongo mikili wana ezali na maboko ya vena biso moko boye mbongo ngo emolana nyonso tute na yebi yango donc pour ne pas citer les noms talara tozwa pe na mo ba respect wana eza makambo Francis Dibaya yebisanga on prendre donc tozwa biso nyonso tute oluka ngala yebi ke Francis ki ambassade asali boye kala mingi tele kala mingi te mais bon na compte ya ndule te alukango na ndenge ya ye moko mais esimba te courage ka Francis Dibaya ke Turquie et moi confirmé que ok Turquie wata tika kiena dadi mola poil nga me mavea Francis Dibaya mais atike na dadi po ezala ke no oyo nga préféré me Manevenzora mais na ndenge Dibaya travailler là na ndenga Dibaya na mboka oyo ana la timité toyo kaba nungu ke Dibaya alongwe la team mais il y a pas même une personne na kati la team a travaillé koleka Francis Dibaya. Soki ba réclama Francis Dibaya zonga Congo c'est parce qu'il a travaillé fort que même badadi mola na kinu wana ba travailler le rôle de nani ote. Dibaya travaille plus que Batebele. Même à Tabadadi Molana, je sais pas, mais Dibaya travaille. Il travaille fort. Na mona kiango, na mona on peut le roi moins injustice, bien même que Nalandi Dibaya, il a fait sa explication. Bon, chef, on a fait bombaka hier. Si, bombaka, chef, on a problème na motema. Oui, à la moto. La team wata, ezana mutu morote, surtout ba porte-parole. Ezana mutu morote, azaya ko sepela. Tous ande si mola. Mola wuta na hérité na maison mère. Ok. Mais c'est que Kebape Goga a mutu moko boy avec moi Jomo boy. Oui bien moi Jomo boy par rapport à nini. Goga pas talupé na kilelo za Francis Dibaya en succès l'internet. A tel peu na kilelo boy on mon avec que non, il faut actualité ça la dadi mo la paix inaperçu. Ah, comme si on a bien raison. Oh, mais bon, Gatali a bêti ba calcul habité 20 jours il faut kende pour ça ngai lo par rapport à internet dadi mo la pesaka te. Par rapport à internet nani Francis Dibaya alanda maka moi mukie alanda maka. Moi je fais des émissions na Francis Dibaya alanda maka mais azana moi succès wana wezake il faut que dadi mo dadi Francis Dibaya kangi internet. Il n'a jamais ce temps-là. Obi keza tamorobo merveille Rambo par exemple. So yambi merveille Rambo na ba vie. Ba tamorobo. On va reprendre. Par exemple, lelo ba porter par Mosaka par exemple, a kanga internet ba tamorobo a kanga internet. Donc au moment que kokende na peut-être États-Unis ba memaki pas JB, c'était par rapport à ce travail le fruit wana on avait été soki na minute Mosaka qui États-Unis
naza na makambo ezongelanga ba musicien ba vivre na actualité Francis Dibaye okoma on normaliser musala na yo or oza porte-parole faut créer aka au moins ba makambo Venzora sala akomi wana akena Belgique wata kati bilamba c'est ça musique qui peut okenango le roi ba vieux Oscar Nyoka longote ouais. Yo qui na musique le quoi va faire Oscar Nyoka longote série belé banin tout ça français belé tout marambo wana na kilelo esenga bon te kilelo esenga veke faut na lokola Ken Piana c'est Daddy Mola vena na ebité na ebité bon tozo critiquer binote tozo ko mona tozo tala travail na bino voilà. Par rapport à Kisinjora ndenge Kisinjora yé a dominé bino pe mbala moko akemi kili mais bino bato bobunda asbun avec Venzora watazo mona Venzora na minute aza na minute na internet aza indispensable dans mutu moko te na minute pasteur Denis Lesa bet internet Venzora za Ken Piana makasi na internet Venzora za ozomona donc ala indispensable actualité tout ezoleka ya za wana et quoi ve quadra toyaki awa ekoma makambo soki ndenge internet eki ekota Denis Lesa ve quadra fois bima betelo moko tala fali azanga actualité te ozomona azanga actualité te nyonso tout azawana na actualité biso hermo to fanda bomona ka non de mikolo silie pona nini manque actualité na Angola bona na fanda ba bote tata belé boy na sala pe soute David Wembe David pou na moninga na biate Wembe peni te kilelo zambala on s'en comprend na sali 2 mois libanda banini pou na ye na zone le même jour na zone na bi 2 mois pe na za lala 2 mois na travailler il faut et l'euro moko $10,000 on s'en comprend Joël Lutu la leki na ngala pese ombote Joël Lutu la trop de mosaka na kata mutu ça bien balamoko $10,000 mboke kangambi malamoko na fandika balamoko tant na beta mbamo David toya analyse que bientôt osomona donc internet tito musique senga il faut la muka Venzora na ebisa yo Erita beti e yango kute ki asali kae o Daddy Mola nana nso na memi moko yo kazuwa son te o mambo wana te Erita tali intérêt na par rapport à actualité na tourner na Europe so akena Venzora sa marketing makasi koleka bango puis par rapport à peso Daddy Mola Francis Dibaya bana peso moko te na Venzora même na nenga kin par rapport ya poids bana poids moko te Francis Dibaya oh bana poids moko te Mola bozo peser te pas Venzora ça ben normal dans un normal na bien yo kasi ndenge nanyo ndenge wata gaza ba Francis Dibaya ba onye sotina ba Daddy Mola gaze Venzora bon na yebi na ngapete po ba wata on peut aroma na moi ba jomo bo mais après ça Venzora respect et belé oyite abiseng te na que lukanga pe quand même na ye na il faut na tambola na ye faut na zoyer c'est-à-dire il parle avec beaucoup de respect alors ça là ba sape ndaga bango na minute ba sape na bango mibale bazo kutana na actualité donc normalement héritier il fallait dominer l'actualité mais l'actualité est dominée par Venzora au moins ici quoi leur compte et leur compte Kisinjora na poto malgré la muki atala ndeba to la mugana poto abi Venzora leur moi bon abi tokosa ki batu OK poto ya Rwanda bitoko se batu dans la nuit refrain dynamique na pesi ba moto refrain mais c'est le noir qui gagne ma papa ngeli refrain dynamique ba camarade mokili est-ce que yo na migo bosola non na souhaiter joyeux anniversaire répondant un peu merci question on répond à question te yo na migo bosola to comment pesa na comment pesa ba mbote par mo zongi ça c'est bon mais ba guerre wana mtu ndo changa ina na erreur za ki refrain de refrain de la mtu mabe bokomi na poto bobongisi na zongi la camarade na ngakala c'est la famille c'est normal na ngala tele vidéo la moni Venzora
alamuki abi poto na masasa yoko soko lamuki ozoka avo lamuka no oka no mama mapa ayo sengo nyonga mapa atayo moko mais na poto kongo bololo oleka kongo bololo mutu ya bakisi ya bokoko azo na poto so le kindengo wana ba benga la police kanga yo non mais comme si le moment est très important dans ce pays nango. On peut faire exemple moko ya nani ya Mosaka. Mosaka ça tout le temps na nini internet na actualité. Mosaka pesaka. Ouais. Mosaka Sankara. Sankara d'écoute par exemple. A pesaka na internet. Mola na dibaya ba pesate. Internet est la bango. Ba pesarate. Bazana centre d'information te. Or ils ont hérité Watanabe. Héritier Watanabe à la R surtout soit à l'hôpital Mikolo je parlerai que devant mon avocat. Tout va comme nango. Boza na mutu na makambo alors Jésus bwana Jésus mais boye bateke bwana Jésus. Le héritier Watanabe c'est l'artiste du moment. On va falloir ba comme ba légende, ils n'ont plus besoin de ya succès. Mais Watanabe a besoin nango oui, il a besoin de ça. Il a besoin de ça. Omoni, par exemple, Binafile. Binafile, ça va makelele yemoko. Il n'a pas quelqu'un au hasard ma casse pembe na ya ça makelele wana. Ya go fanda boiseba ya le roi bande ba manique bazala rapona falinde ba ken ba fou du roi le roi ba sankar bazala pas ba we ranson. Binafile n'a pas cette personne là. Si net par exemple Ibrator. Album est bimi. Au moins ata ba directeur Claude Banani bango tout au moins na TV. Ana batuana te bango ba na impolitesse ya batuana ba na impolitesse ya au bout portant na balabala mais à la télé ils savent pas parler. Ozomona d'ailleurs il faut ba biso tozu ba mabanga to apé na makila ba contre-mettre na nzoto na biso tolo banga pona libato ozoma pas donc la mingi te dans 2-3 jours na banda déjà ba émission pour la promotion album na biso c'est pas sorcier. Donc lorsqu'on vous paye pour ton travail tu dois le mériter. Yango mon hérité Asali c'est ça Asali il était entre le marteau et le clou. On avait que Nazan a besoin d'actualité mais bateau ba peut s'en actualité à on fait sa actualité Dadi on fait sa actualité trop simple pour la musique trop simple alors Djomo bon oh babenga yeve bombas moyibi ayo kota be na bete Caraïbe na télévision akema basali bango yango wana. Ça veut dire Venzora yepeme na bino cheyo boache ngande mutna zala na la timi mutalo bazate. OK, ce qui pena Venzora comme porte-parole héritier du roi. Oh, ba Francis Dibaya. Ba dadi mo la bango na soto bossa na bango. Nazo yebisa yo. Bazasuna loro bana dio mo na jeune mo boye na sepela randika atende nga finga fali. Na minute yo bazana succès. Ozomona bana succès pour na folie na bangwana ba pesa Kofi Makambu na mincho ba pona wata ba ça ba émission mais ba ça la promotion. C'est ça en fait amener l'artiste na ba niveau moko boye ba folie na bangwana mais ba Francis Dibaya c'est l'ancienneté. Francis Dibaya comment kara a tcheloko na nini boye l'émission ba yambie pas jeune wana na lobby wana aloba il est trop à l'aise à le roi ba Roger Ngandu on m'a tapé Roger Ngandu na internet ata la maraté il faut mon saka papa makambo za mikolo internet za na ndenge nango biso vie ulinde ke na ba émission na eso leki epesaka na télévision mais internet ata le marfort ba 2 vies ba 3 vies par rapport à batu kaka ndenge bazolo bela makambo ya voyage ya Kisinzora comme si batu bazolo ba soki héritier memie poto eza po alakisa moi qui tembe na yo na pas fali poupa boy bino cheka fali. Non, bato batangi mingi fali, bato pe ba chrétien pe mon pao.
Soki tobi Kisinzora c'est mon Sans pao. oublier aussi Jibem Piana. Soki tobi Kisinzora. Jibem Piana mais mais attends Afrique du Sud. Na bien soki tobi Kisinzora. C'est Kofi Olomide. Kofi Olomide Kisinzora travaille plus, c'est pas que et pas fallu on Kisinzora ndenga travailler. Il a eu combien de temps? Droit chemin kaki vide na honte. Mais les bandeli wana pesa makambo. Ben oui, na bandeli you know bien album ka moko ya liboso droit chemin olingi ba memo na ba poto nyonso tout. Bon pas wate zani album peka moko. Te wata na bien la connotation qu'il y a Kisinzora aujourd'hui. Et ça Azaki sera ba fallu peut-être. Non mais à travailler aussi. Te à travailler yoka. Fallait ça na poto à travailler. Mais faut y ba que fallait akala. Niveau ya memela nombre o ya memela batulelo na ba concert neza nombre akala te. Fallait agamba participer nombre de personnes na mambo OK ba ya ba exigence na ye. Un nombre de visa. Osomona. Mais il fallait payer à Kaleza qui paye à droit chemin qui va poto pe belete. Na droit chemin fallait faire combien de poteaux? On va devoir. Alors na droit chemin fallait faire combien de poteaux? Mais oui que le wana au betanga comment on a la message voilà. Maître Merlin bino tout na linganga biona tina Oliver Akiala leader a dit. Na profiter na souhaiter joyeux anniversaire na Gelor Kinzonzi le roi sage. Gelor Kinzonzi roi sage. Joyeux anniversaire na yo Gelor Kinzonzi le roi sage talara yo na habité quoi. Oh c'est l'organisation vidéo na biso ta. Gelor Kinzonzi le roi sage. Mutumoro bien mon oncle tokutana to fêter le 23 biso tout aux alawana na junior oza masola balabala ifo ya mona mambo esale makuna na junior est-ce que penza Goga asali yango te po pouvoir ka bato za motu na tembe Goga a motu na tembe wana ko de omoni Goga déjà Kisinzora bande ko déclarer makamba ba poto alela poto makasi na ba émission za ki ka poto a teleme yeba ke Goga yoka yeba ke Kisinzora telemeli Sankara trop par rapport à ndenge Sankara zo lobela Weranson ya zo loba ke Sankara normalement ponga na travailler to ba memanga ba potote et ça qui dia la une actualité mamba poto ya Kisinzora ndenge ba memayete et que Sankara azo bimaneti ingrat et pas wera pas pesa ba poto osomona alors eloko wana tangu Kisinzora komi ko attaquer nani Sankara ndengo wala te zelana oyo ka révélation ka Kisinzora na anniversaire o basalele Weranson obi ke bazaki na kati ya na kati ya ma campagne Kisinzora azaki obi te et puis Roger Abisemoni ndako efula batu yango azui soutien ya 20 tonnes. On va passer avec les petits analystes de nos mais ma pète caché et ça là yo on a coaching à maison mère on se comprend avant tout dans le bagage yo ka eloko tasco nazongi ça on est là 2 ans na pesi grand frère na pesi le patron Stegol na katsa lukapa le boss Stegol na biso muta makambu le boss Stegol masalanga David Kasongo na pesi bino bambote na kata lukapa wana bébé nondeli ngaka bino trop tala kaka Bruno le porte-monnaie magique liso banzambe le boss Roger Kambenza angaye na ebite quoi David yoka Francis Dibaya Goga lobi abisinga bi Francis Dibaya ezaki na 90% déjà pour okende mikili mais Nathalie Dadi Mola nanani epesa mbilinga soki yokete Dadi Mola osepela soki yoke Dadi Mola osepela te soki yokete boye ba on prendre ba jorana 90% Dadi Mola nani Francis Dibaya il fallait voyager. 90% pas voyager. La dernière minute Kisinzora battre bango mbala moko azaki même pas na penser à Goga. C'était quelque chose réfléchi. Ba fandi vient 12 betami de Sankara lobi na yebisi.
Mema Benzora 12. Mema Kisinzora lobela makambo avie banini boye bomo ateka oboma bato wana pona boye. Parce que baya ça les logo te. Te écoute ba kotise mo parce que baya ça lo te bango ba kotise actualité. Omona te ke Sankara oboma 20 tonnes. Yosko za mwana 20 tonnes o 20 tonnes apesio makambo esenga il faut meme Mikilipo Kofiolo Mide akwe ya Jibe akwe ya Fali akwe ya et quel robot déjà on a carrément ba beta ki ba ne total et puis so okena Benzora so okena ye ba combattant ba hotel mais la poids finga ba combattant héritier a besoin makambo wana ba polémique wana tout azana besoin nango et ça la concerne ye bien wana cop na ye oh tala to moite ba mama ya Château Rouge bande konanga basi tozana pider botanga ba intime ba parti na ebite poto soki mutu ba mama na baza ba konzi ya Château Rouge za bango te mais il faut tanga ba parti intime kara boye Château Rouge za bango te bango ba tonga Château Rouge atako botonga Château Rouge ngo na mundelo wa tonga Château Rouge ba mama na ba yebi ete mais ba mama na ba telemi ba loba wi bango nde ba kolo Château Rouge ba mama na biso botika so bandeko na Congo botika bana na Congo boda ba mikolo ataki Sinzora loba na bino ndenga wana mais bokoki ko répéter te pudeur po zalaka ba congolais je sais pas so ipote belisa bango mutu na e barate lobi anga pe na zana ya na poto pe ya koma o boye to loba kara po mutu pa tia mutu na kasho mulanga zate so bo beti ngai poto za mondia eza pe likambu ya droit de l'homme eza na processeur bino pe et ça la passe mais façon siko ya atabino moko ndeko na bino ndire pe bokota bandako moya banganga bo rappel suba mawate eza na sens moko te mama mukolo na ashina wana zawana afinga biso boye tanga mukuna akokolo bango te mais mama ngo lo bango na écran ebi ke ba filma ngo eleka na internet bana ne pe bafandi ba otala mama lo ba makambo ndengo wana quel genre de play quel play Ozomola. Non, la passe quoi, pile le top dash. Abagisi makambe bele pardon. Problème ko na pesi na Ben Mbotete. Comment la rose a bon Ben Willy le Gabonais va la matchka ye moko. Ben Willy le Gabonais le plus dangereux. La pesi Mbotete Paulo Dousan touche guerrier. Bon retour au pays, tara vacances ko malamu po ya komane na Zaïre. Kings Lova international dans Talakaka. Ozomola. Grand héritier Watanabe azana besoin ya makambwana. Mais batika nde makambwana na yoka eloro moko oyo voilà comment je n'en bakali. Batika ko comparer héritier na Fali. Et lorsqu'on a tabo matibo kiti, je le répéterai, botika héritier dans le début à carrière nae, abeti kutata Cameroun te, Kenya te, héritier obeta le seul pays abeti à Côte d'Ivoire. Abeti Angola. Angola pardon, Angola kuto kontango te Angolais Angola awa, Angola en tout cas ils Angola awa. Toko Angola te toko ta Brazza. Mais par rapport au monde du botika héritier zoya nango pe te vitesse héritier zoya nango na minute ezali comment azoya bien biso to soutenir artiste héritier Watanabe. Mais il faut pas comparer les comparables. Moni marambo za mabe. Baza monga ba mission. Baza ba mission. Au moins succès au héritier sala lelo. Yécoute ça les succès moi retardé moi mouké par rapport à Fali. Fallait bimisi droit chemin mais c'est le carton incroyable. Ozomola. C'est le carton incroyable et là toi coûter na nzele za ya oboma. Mais Héritier Watanabe bimisi miange mi démon. Oyo et Betty fara na tokos bandino ko beta apprendre et miange mi démon ko ressaisir et puis zupe place. Ozomola. Mais c'est pas de la même c'est pas de la même façon. Bandero modèle ba linga ba tele héritier koto wana eloke bo maraba leader na biso ya Congo yango wana. Eloke bo maraba musicien na biso ya Congo to tshaka bango côté o bazate.
C'est aujourd'hui il a le monopole du succès parce que avant un temps on a succès. Mais tout ce qu'on comparer n'a fallu ou a sali déjà plus de 15 ans de carrière et artiste il y a carrière solo succès à succès de pas bandia tika luko kitate. Ouais, fallait top. Avant na top puis bon comparer n'a fallu et puis mais faut pas comparer par rapport à musique. Nani o musique. Muto nani o comme on est nani oh soleil. Soleil. Wanga. Soleil Wanga c'est ni. Ok olobake héritage sala makambo musicien monté à 5e génération à sala pendant que fali azawana faire azawana. Tant niveau ya kimutema mabe ba yayo ba azwate na vie ba sa ba. Soleil Wanga yemo pas dans 5e génération. Ayebe mama lobaki. Tanta buzoba. Eza kozanga succès mutesala rabino bandeko nanga. Ngala comprendre ba soleil, tatanet iseleo. Ana nzembo moko 59 nino 35 000 vues depuis bima. Mais asali et puis depuis bima beti ba 1 mois et demi 35 000 vues. Mais émission moko 59 000 vues. De émission na yo seleo eza likolo ya banzembo o na yo on a polémique que on la promotion makasi na banzembo. Et puis bon se comparer na fali c'est normal non ni ne la kuna lobi daga we donc on est ne la image tala kaka bundi sa cerveau il faut longola cerveau na kat na place wana cameraman wana par rapport to conclure ni na dossier ya Kissinjora. Il y a Kissinjora. Et ça c'est normal. À mériter. Par rapport à Congo. Ça dit pas même 6 mois. Pemeni à Wata. Papa, Messi tangoya qui Paris Saint-Germain abandé maman Robeta. Aye. Oh, abandé maman Robeta. Adibaya, Francis Dibaya fungola mutema pona Kissinjora. Te yekuta apostaki ouais apostaki mais na hypocrisie. On a hypocrisie ndeni. Oh, ACP la rite ça ngazo balabino. Bino bokepo do. Ngala poste de la rabino. Francis Dibaya fungola mutema. Dadi Mola, bon Dadi Mola, il pas postaki Kissinjora. Alingi kute ba jona ke alinga sangonde. Ezo soba o makasi. Ah, Dadi Mola. Bon sunani Adam Suluzolo. Akendap. Azali ga pa la team. La team Wata. Na yo kalisu yete. Yebe mutema elongwe na place hein. Bon, yebe kutata ba memiete na ebité lo nya sara na la team mais bon, faut na vérifier. Faut na vérifier. Ba noko par rapport à courage kaka, to encourager bino. Hein, bon pesaka moi. Hein, beaucoup de savoir moi lo moko ndenge to mona pas Kissinjora Kissinjora soki akile miso ka ingratitude. Ingratitude comment? A comme boudé de Kofi. Et c'est normal. A comme boudé de Kofi. Kofi mais pototé. Na be même Kissinjora pototé. Fali poupa amema Kissinjora pototé. Jimmy Piana amema ye pototé donc. Ba kumisa bazwa ba meme poto donc chez Zati. Est-ce que bi ke Kissinjora ba auto mema ye poto ya Rwanda. Ba auto mema ye Goma. Kofi amemi Rwanda. Ah, Kofi amema ke wa. Ata mutapesi au Rwanda. Tu as le but de faire conseiller Rwanda poto. Non. Je vais la musique. Non, on est presque à la fin. Il a bani no rolo bana batutu batali biso. En tout cas, bon mais ça na mona biso boye. Donc collaboration là et il y a 23 heures. Collaboration là ta air to tourner mission donc choisate. To tourner ba aéroport en inspiration mo ezate climat siko zobeta. Da to mono direct na mikili. Ya mikili na so ya mola fali pour paloba. C'est un peu ça et bandeko ba mesala komona biso boye ba analyse kuta malonge yaya. Dans une photo bête là on peut masola Sankara donc lobby ba rezoa pe ouais to kota un dossier Sankara to photo kota un dossier Sankara et surtout tobo sanate il faut normalement masolo pe ya moi Angola pe to kota ngo parce que na kutani na ba musicien mon na Angola lelo avant na temps na émission o bozo attaquer biso banini tout ça bo attaquer biso to na biso on doit attaquer binote to zo encourager bino bo sala ba nzembo esimbaka bozo zo ba matolo trop bozo linga sa nini te o professeur Mukefu pe na yembela nzembo sala promotion te bon wana za demande na ebisi de professeur Mukefu oza parmi ozo contribuer na échec à artiste musicien Angola
alors contribuer na échec à mission yo mbisi mutunze mombako tina studio yembi yo osali professeur mutu tanga mutu ayembisa po tangi da mutu abimisa mbongo Ali Jabir na bomba te Ali Jabir otanga Ali Jabir wana ba pesa ye nani oyo ayembela Laurence Sokoko ba pesa mbongo asala ba clip asuka Zambe Nabwaka pardon Jordan Munganga coffre fort ya boss Steve Lufalanka Nabwaki fils Mayaya le jeune millionnaire c'est un garçon habité quoi millionnaire vraiment un millionnaire mais na kwanza pour il y a dollars millionnaire. Donc le boss Roger Kambeza la bandeli sous et puis mes condoléances na venanga patukia ma lumière à Lemba autobungi sa grande sœur propre nae abonga na ebité mes condoléances lumière à Lemba talaka et puis mbote mingi na mon oncle fils qui a la députée nationale makambo ya le 22 na beta c'était nango pour favor eza no ni na Rwanda awa omoni Congo eza monene Angola eko ta 2 ou 3 fois mais matanga ya moko son Angola Rwanda ya mki mais matanga des fois eza 10 000 sikoyo yebi nini moni saka na dossier omoni nini ba musicien ya Angola na bakolo nganda baza na lokoso mingi donc bato baosa désordre eza bamisi Angola na bakolo nganda bana posana onde bateka bamisi bana posa babeta matolo voilà babeta matolo yo komona nzembo hommage eza na badédicace eza en sens na salaki bamisi ya palanka wana banani baketi simba banani ba nzembo na badédicace Ozomona ki tiki biso les boss Roger comme tabino moko tous appelé batu poni bosa makambo ndengo wana des fois wa kobimela bino la ba porte na bino ba ndako wana mais comme si yo posa na kati ba désordre wana tengala na pas yo na je tima bo bebra nte pona ba show ozo la jour ba Junior Timba za lokoso mbongo Junior Timba na Roli baza bato bazo mema désordre na kati ya mukilo vieux nani de fao ayebiti ya mbezi tende balobaka mais ve de fao abeti na nanyo na Junior toke tozonga référence moko na kati ya babago eza na référence tant Monique ezate toyebeza Junior Zomona normalement il fallait bangonyo surtout basa l'organisation baya na Junior tant Monique même muto amemaka de fao na kati ya mboka oyo oaza les boss nani Docteur Timbalizadio bazo organiser loko malamu na Junior pona ko rendre hommage à un artiste oyo pourquoi bosser nati vie nandi le boss anani Timbalizadio azangi bongo opesa ba artiste wana azangi te mais lokoso le roi de abakendaki boso na ochakombo na likolo boso na ochakombo na likolo yango wana zomona ba musicien na nyoso tu basali désordre wana Lisa kui malobi ba boss nyoso na ba tsa ba komona mo likolo na ba matanga je le respect et pas ya mère na biso nani Tiambezi na respect makasi na ye mais nazo lobeloko eza vrai po kadi maondi matam kolomoko tenga na telema na falta par exemple mère wana nani Tiambezi na même ngamoko na ebi été boy personnellement vous comprenez mais quand même le respect wana na PCI c'est pas elle mais ça va Junior Timba na Roli na DJ imaginez DJ Romario alobo chic soki nini ye bisonde ye tobeta na marakana po senga yo kasi oyemba banzembo nini yango Romario waka pona ebembega ezaka pona ebembe siko continuité na ngana kotela ngote po ngwana bon imaginez na komi matanga eza côté moko na palanka na Junior bobe J3 o wana eza bino kilamba kiage nde bwana désordre biso na kazenga eza Luanda te J3 eza Luanda botika désordre wana so boko réunir pe concert na mo batu to bolinga bo senga bakotwana baroya na bango pe Junior po Junior ezebele e ya munene ozomona botika désordre mais bino pe boko ke kuna wapi
presque ba loba Radio team bazala azana junior yem ta organiser na junior kuna papa junior a mori référence côté de fort bande ko lia mutu mo Mbezi pe référence te tia mbeza za référence te par rapport ya junior aye obosa na tia mbeza référence te pas azana na succès lelo te na minute azana succès na kimbangu na minute za kadima po kadima tia mbeza oh eza bon kasi bo kadima mtaleki aza ozomona ya pesa bambote bambote na vena ngamoko Jolie de grâce de Bundes Jolie de grâce de Bundes na habité quoi et puis un grand merci na bandeko tout ba soutenir ngama sana ngamoko Patrick Menayame hein mon ami bambote Patrick Menayame Patrick Menayame mon ami na ba mabanga mususu et puis bana tout ya staff ba massa tout ya staff wenge bambote na bino ba sa majesté ba place to kutana kina yo voilà. Et puis mes condoléances pena ya besi na Rwanda ya mukolo besi na autobungi sape mes condoléances moi si de là pour tout star agondo non na mona pe kala masa na ngape bon rétablissement na Chris Lokom azaki problème na misu amingi na JR sa majesté donc ba ala pe ka mwana wenge Gauthier Touba la pulga la pesi mbotete Gauthier Touba la pulga na pesi mbotete na pesi Hervé 10 mbote boss mboshi na niveau États-Unis mobala rôle sindimbo tozala kazala kaka na ebike makamba bien et ko sala ma ne la image ba encadrement boye pendant donc na 23h au leki no cerveau ya ba jeko tote shika bosango ba tutu ba lingaka David Wembe idéologie TV mobimba. Merci beaucoup à toi mon boss à moi leader à 5e génération JC Bossisi. Tant tangi batalunda na pesi le boss Didier Boali. Boss Didier Boali na Mushinda et puis le patron Joël Baba. Bango Joël Baba bino tout cas merci beaucoup na trop donc bozala na biso batalwanda voilà tozala jeune tout pendant na ebike eko sala bien on ensemble na wama banga ndo pesa VJC Bossisi mbote te wana venanga venanga ipeme na wama banga ngana pesa mbote ngana wama banga na wo pesa mbote wala banga ciao venanga la tarabia.